Bonjour. Bonjour. Jocelyne. Jocelyne, vous n'avez pas mettre Djobu. Naga petit na ya commune na ndenga banda. Un souvenir nous avons mettre Djobu. Non, ba souvenir à Xavier, moi à Xavier bien. Na ebie banda kala bana za moi mukie na banda ko kiota na ba combat na bango, ba entraînement na bango na Kokoro. Raph Ngindou, le présentateur la force créative Congo Promo. Boroto, ça la force militaire na Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Je viens juste vous annoncer qu'il y aura un grand événement qui va se dérouler à Montréal. L'évangéliste Kamboudou Walesa va venir faire une grande conférence ici. Donc j'invite tout le monde, les jeunes, les papas, les vieux, tout le monde. Pour la croisade nene koleka na kati ya Montréal, na Canada. Venez, parce que ça sera un temps de guérison, un temps de miracle. Vous qui avez des problèmes, vous qui, je ne sais pas quelle situation vous avez actuellement, venez. Nazobenga bino boya. Oh non, ça a un problème. Songolo pakala maladie songolo. Oh kendo hôpital moi na kateyaka. Pour le boko la nzambe za moku c'était pour na kobikisa. L'adresse ça sera au 6700 rue Transcanadienne, Montréal, Québec, à l'hôtel Odeli. Mokolo wana ezali le 7, le 8, le 9 juillet. Boya broza décité. Pour toute réservation pour les chambres d'hôtel, nous avons 3 hôtels à vous proposer. Le Holiday Inn, lieu où se déroulera la convention. Pour toute réservation de chambre, composez le 1-877-660-85-50. Mentionnez le groupe Les Amis de Walesa. Le Comfort Inn en composant également le 1-800-267-38-37 en mentionnant le groupe Les Amis de Walesa. Et le 3e hôtel, Quality Suite, en composant le 1-800-267-38-37 et vous mentionnez le numéro de groupe 28 24 789. Avec l'évangéliste Kamboudou Walesa, vous allez avoir la solution. Ici, Antonio Cavavi à Montréal. Charisme. 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 Bonjour très chers internautes, je suis toujours là, votre simple serviteur Miguel ma autre m'a dit Papa Ngeli Ngeli. Vitesse et après c'est oh merci Nara Ngindou pour l'opportunité. Tant on s'est rencontré c'est la baninga, tant on m'a foutu kabola pena baninga. Dit bala matete babungi sagi moko na bango, azaki munene pour la vie na bango, azaki munene na monde sport, a contribué na mabele na matete, a sungi ba jeune, a formé ba batu. Na kombo ya Maître Djobu. Maître Djobu si je me trompe pas Maître Djobu. Il y a une autre biso to kabola mawana bana matete o to liaka na bango to melaka na bango to stafara na bango poto komisala bino ba diaspora bozara libanda ndenge nini makaba matanga Djobu elega na ngola précisément a to chez Dona Monica maman sociale après to ba maman Monique pesa basali organisation ya matanga ya Maître Djobu chez maman Monique na Luanda pesa to kuti ba ndeko basangani ba olela mawa to ekabona ba mawa ya matanga ya ndeko na bango pe ya moko na bango Maître Djobu. Très cher internaute, nous avons un micro, je sais pas dans ma tête solo. On va mettre Djobu, donc je vais faire une interview, donc je vais prêcher par rapport à mettre de bisous Moro Djobu. Merci, Fabrice Semmo, la tour de carnet de Sarabino. Fabrice Semmo, la Moutoumoro bien, la Solara bien, à respecter Rabatou, à respecter Rae, à Kabela Rabiso, à l'Arsato Sengae. Merci, Fabrice Semmo, mon amour à mon président, et à mère de bisous Solgan. La personne de tout le monde, venant à Otsilo Mampouya, et à mère Rachel et Moussolongo. Et puis Eva Moari Mokonzi Autriche, Mdalégué Autriche Azate. Pichumiez, il faut répéter Sarabara Tarate. Merci pour la tour sur la Ponanga. Scantin de Chine, Roi Bilamba. Ouestro Chifu de Chino Ikoma. Torabola Mawa, Nabanego, Otokutseba Namatete. Oxy de la République, Nasi, Zora de Yaoundé Doza, Batouamon Abetora Monique. Bon, comprenez Mokili, Nde Maramouza. Mais avant la banda, Maramoutou et Banarana autre. S'il vous plaît, maître Semanga. Maramoutou et Banarana autre. Chaque fois, 20 hommes tabenga ngai, maître homme tabenga ngai marama tete. Ya chakama autre na Angola. Aza par maître ba chama logique. Ba matanga matete, ba barbecue matete, ba fête, ba barbecue ba mawa. Aza rapena une tête organisation. Bonjour maître. Bonjour Mingeni, ma papa Ngeli. Oni tokabona biloma. Tozana mawa vraiment ezwi biso bana matete nyo surtout na Luanda. Famille sportive nyo surtout na Luanda. Ba boxeur, ba toutes les disciplines. Mawa vraiment tozana mawa. Djobu dans sa sport ni. Djobu azali judoka. Maître 3e dan.
Donc, passe. Ils passent vraiment surtout la collègue tous ensemble. Tout le monde a makamba boy. Nabiso par nabiso bana Luanda. To salagi matanga lobby to lelagi to lalagi libanda journal lelo to panzi na ba ser na ba maître no moni to za vraiment to partager comme on a biso ensemble na bande na biso. Ba souvenir nous allons mettre Djobour. Ah, ezebele biso nyonso na Djobour to za bana Ouragan maison mère. Mais Djobour venait de Sikala ikana Ouragan biso bien sûr to kendagi to sali va seka imama ba Bushido ebimi tout ba Saint Alphonse ebimi. Mais Djobour azagi toujours dans la maison mère. Donc pour souvenir les belé auto, ça là qui ensemble auto, ça là na tout. Mais ça passe dans mon thème à perdre baoba vraiment dans ma tête. Moi passe. Ouais bah Djobour en format nani. Bah mettre Nino le autre retard après pas comment on a bango mettre Djobour en format. Té ma tête Djobour azana bateau à former belé. Djobour azana mettre troisième dan. À former ba jidoga et belé. Donc, vous voyez ce nombre de 1, 2, 3 baza et belé. Donc, je vois ça papoit, oh, tu bien en Angola papoit. Yomo moni bande baléli, to sepel na bande qu'on a Paris, Afrique du Sud, Belgique, maître bourgeois, lo bosali na Paris, batamar ba junior mukuna, ba masanyos ba rosi wasala, o pena bosali maître serpent Gino. To sepel na o bosali kuna biso pe awa, tous en ba mettre ensemble, maître Sodolo na musika, merci, aux déjà na Paris, donc tous ensemble. Plaisir dans nos réunions tout ça chez marginal vraiment de participer dans ma réunion sur la biso bana matete to ana plaisir wana to lelinde de on a biso na sengo ndé to ça na sengo ba vrai chéri baza ba noko ba mettre talara donc plaisir maître Zemanga ba to bele ba za na posa miso ba contact na yo vite fait so ko pesa ba contact na WhatsApp pour ba diaspora ba otala yo net si contact na ibsa ki yo contact vraiment ça passe na organisation to ça là qui a deuxième na ibsa ko na organisation pour na mini ça passe. Mais tout ça qui est yebani biso bana matete to salaka na répéter le sous likambo ezaka matete bomoko ezate que non to benga na to sa tete to ebindeni to benga na ba to tchaka na ba Facebook na net to ebindeni to sola to ça ensemble na ba mi ba collègue to travailler vraiment c'est bon do bolingo ezali donc vite fait na moi ba dédicace to ba otala yo ah to na Congo promo to otala na États-Unis Canada Paris Bruxelles Chine partout monde entier. Si ça mon nez à la Congo pour merci Rafingindu. Moi ma dédicace vite na bato là. Na pesi na moi na bébé Gracia, ba bisou bisikoza bébé na Luanda na pesi bébé na Fernando. Héritage à papa bisikoza masa na mizo minzangi toujours. Dadi Palai, Beros Pipe na States. Ba masa nyonso tout Gino Serpent. Yo yebi masa na moi mutema DMG na Paris. Yo yebi bino nyonso. Pasala matro na sepel na ba masa nyonso tout toza awa LCC. Il y a monté maillot yebi idéologie toujours. Ingratitude n'est pas LSC. Tout se pele à trop ba massa baza ba collègue ba maître ba solo. La première chose pena ba maître. Au sentir ba maître meilleur mozo on dirait ba musicité ba maître ma tete. Biso za pena ba maître. Il y a système. Comprendre. Plaisir na biso ko za la mona ma tete déjà za plaisir. Na mboka o Luanda partout. Le plaisir na biso to kutani to kaboli mawa. Minga olobezate na féliciter ba maître nion surtout il y a discipline tout ba participer na biso plaisir à toi vraiment na sepele mingi merci après organiser barbecue to raconte nieze sur ba na tete to match to fête to ni après makambo eza wana e osolo la mayoza toujours na biso au kabola na biso mawa ensemble tout partager na biso to ebini to sala to yebisa mais sikote to te propos to sali comme to zui matanga to zana na pasi. Donc pas si on a tous un mois de temps après trouver bandeni autre sala. Donc si tu bonne minute. Merci vraiment Mingedi. Très cher internaute, bomoni ba noko ba ali, boka bolanga s'il vous plaît, moko le kana. Ba noko ba ali, ba noko tout bosomo na ba noko matete. Ba mettre na ba play na ba yaya. Mettre liboda yo boka mettre liboda garçon le disque. Kale mboka oyo ou men mboka oyo yemka yambanga na mboka oyo. Grand garçon ya ville. Bonjour mettre liboda. Bonjour. To kabona minoma. Passeport, souci na mutema. Maître Djobour Azana Nipana. Djobour Azana vient nanga. À la collègue nanga judoka. Azali susu. Maître nanga judo. Donc, tu veux kabula souci. Ça va passer. Nanga ti lunettes. Pour son sans lunettes matro. Tu veux kabula un souci. Kabula. Maître Liboda, Maître Djobour aboti combien de bana na combien de bana. Bon, na ebi pena souti. Message européen ça na élève au maître Djobour Atiki
Pour poser pour une belle élève. Te message na pesa kaka ko ça bana matete tout tous en abolingo po toko tsa virus mabete sans mot to va nous perdre ka ba to tane mettre kufi moi tika jamuke to perdre l'élément ko za lem parmi ba icône ya matete na monde qui mettre na monde qui yanké pour la matete to za na mettre na ba pomba mais to on a différent ba ro ba mettre mon di matete mettre pour to on va na biso. Mais ça, c'est ça l'amour. Dernier message dans le sportif au partout le monde, aux États-Unis, au Canada. Dernier message dans le animé Taliboda. Message c'est ça. Tout ça dans bolingo matete. Bolingo kaka. Donc souci na wa le baté. Merci trop bon binoma. Pardon? Trop bon binoma. Merci vraiment. Merci. Tu continuer bon mona. Nous dans bandeko ya matete toujours baza moi et belé. Baza formé belé au tout ce matin mais tu me connais bien moko pour ba succès ka songo ba la biso ba dieso la London ba tu bazama trop ba la biso boni ndeko kimi ali ndeko na migenya boni musala sala zo kende pena kitoko donc palakas na makaba matete to mona ko mingi na makaba bana matete oza pare ba bilongo ba figurant to mona rato maître Jobu Razana ni pana premièrement na un sentiment moi de tristesse voilà pena zalaki pena donc na roloba yangai. To partage nos en famille na judo Mambutu. C'est l'un des donc on a pas pilier na biso la génération na judo donc maître Joboro autrement dit Farata. Donc c'est comme ça na to kufa na jeune flair d'âge comme ça donc ça ne se passe trop. Nous mais on a le langai na bena donc na zala même secrétaire na yepesus. Donc pena yazo bunanga c'est ngam na chaka kombo na pas bagarre donc collègue mais pour bena donc tu la biso ba maître Joboro abela nini ya kufi na nini. Bon, selon les informations, qui se place à Kinshasa, il y a une courte maladie. Et pendant qu'il y a débuté en décembre, en avril, donc ce Dieu qui donne, c'est lui qui a repris. Donc, moi, je vais expliquer pendant l'ouanette, donc, un sentiment de tristesse, nous avons trop. Dernier message pour les sportifs pour Atala. Pendant les sportifs pour Atala, derrière d'habitude, c'est une commune de sportifs, de combattants sportifs, de vaillants combattants. Ce n'est pas le colonel. Pour l'amour, pour l'unité, je ne sais pas liboso. To box ma solo na to sakanango yaza boyaza bete. To zong sa unité na ba mikili na monaki da ba na mai. Ba Christian était fait place bazali bourgeois, les bons minimes, ba massa tout baza partout dans le monde. O baza na kin de cœur, tout ça avec bango mettre Jim. Donc mettre toi ma tête de tout ça ensemble quoi. Christian était fait mon petit. Merci to kabona binoma. Ya, merci pour l'analyse. Bonjour. Oui, bonjour. Bonne année. Jocelyne. Jocelyne, vous n'avez pas mettre Jobu. Naka petit na ya commune na ndenga banda. Souvenir nous avons mettre Jobu. Non, ba souvenir Xavier bien. Na ebie banda kala bana za moi mukie na banda ko kiota la ba combat na bango ba entraînement na bango na kokoro. Vraiment tu ebani na ndenga kokoro na ndoko kiota bango to ba na kokoro na ba gym donc et ça li souci makasi donc mettre na biso ya na biso matete ta kalibota. Merci. Message de Rosa pour le sportif à Matete. Non, vraiment mes condoléances na bango nyonso vraiment to kabolika mana bango bomoni to ti ba musika mais to sali tout okutana pour to partager souci quoi. Merci. Il y a de rien. Non pas mon na trop, il va parmi ba la Matete. Boni. Ngamukuwa garçon sans complexe. Muta conjuga verbe kozala bien na bala matete nyonso yeyo. Bon, verbe ezaka kaisa etamboli, kotambola na vérité, linga muninga na ondengo omi lingaka. Ya minga kolobe ya te tozaka na sangwade, ya maître Jobu asa moko la matete, asalama pour la biso yango présence nanga ezali awa. Asani pona. Ya sala ni pona Jobu. Jobu amaka belé pour langa net na club langa la oraga, asa moko ya makasi. Sportif. Un sportif. Dans sportif. On a démonstration pour la mission de judoka karatéka. Il y a une démonstration. Donc on parle de sportif. Bonsoir maître, bonsoir maître, un maître. Bon maître, bon. Ah bien sportif. Bon. Bon maître. On confirme.
Merci, merci. Message Rose Ali pour le sport. Le message menez à Mingi on le batté. T'as maître Jobou. Asa moko ya ba maître. Asa la combo la matete. Yango to sangani awa. Quoi c'est ça? Merci. Très cher internaute, tu vas continuer à mettre Vazé Belé. Bonjour. Bonjour. Relation de zone maître Jobou. Maître Jobou Azali maître nanga na kati ya dojo ya Ouragan. Ali supérieur nangai. Relation na zane yango en tant que supérieur. Yokomoni. Maître Zimbabwe Sekai Mama. Maître Jobou a formé banani à part yo Toroé ba kombo. Maître Jobou a formé Ebele na Kokoro Ebele. Baza Ebele. Maître Jobou a ba maître bazaki na biso na Ouragan étant que ba supérieur biso to landaki na sima. Ba formé Ebele po baza Ebele po Ourageza lokola club mère ya Matete. Club mère ya Matete o ebimisi ba club nyonso na Matete ezali ne Ouragan. Ba maître Jobou ba supérieur na biso yaki hermoso ko ya entraînement mouvement oyo obetango mabe betara gauche bien. Ba maître Jobou baza bongo. Merci, message de repasse le sportif pour la biso. Message Henri Kopesa mingi ba sportif toza ini ko bana Matete. Si biso na kati ya Luanda toza ini bolingo ezali. Yango mo to sangana ya biso nyonso poto le la maître Jobou. Message Henri Kopesa yango na boza malamu kuna na kati ya kin. Bosi ma sport malamu discipline nyonso boza malamu biso pende koto na Luanda to ali discipline nyonso judo boxe liche a poto ali wa to ali toute tendance confondue. Ba liter ba judoka to tiki ko kabolate. Yango biso so ensemble bolingo ezali bino pe boza malamu na poto partout tozali biso ensemble. Merci, tu comprends minoma. Merci. Maître Pitibou, bonjour. Bonjour, bonjour. Bien habillé. Merci, Japon toujours, maître. Relation de zone on maître Jobou. Bon, maître Jobou, on a maître Oyo. Tout ça, les judo dit, on va dire super na biso. Super na biso, on va dire que na biso na mamba sport ya judo na Matete. Ok. Est-ce que quand on a biso 3-4 personnes, oyo ba sala pe comment maître Jobou en forme? Bon, les maître Jobou a formé Belé, a mis ça balou, bijou na mis ça Belé. A mis ça Belé donc Belé. Belé. Organisation les guindeni selon yo pour aux aramboko aux aranamilia mboko selon organisation matango les guindeni. Bon, organisation qui est bien étant que ngai mo organisateur ta même patala matanga pa na ngai donc tene ko panzango lelo matanga l'équipe très bien nga Luanda bolingo veme zali on moni makamon ce qui est boye. C'est bon, tu as vraiment donc message ne repasse pas sportif pour ta au monde entier. Bon, message n'a pas sportif et ça dans bolingo oyo et la kisami et si la té et ça là toujours donc c'est bon vraiment. Kitoko makasi na s'appelle si très cher internaute tu continuer l'interview parmi les organisateurs Mobutu Chege Marginal numéro 1 number 1 Matete. Toyambaye s'il vous plaît Chege Marginal. S'il vous plaît. Bonjour. Ouais, bonjour. Tu es comme on a mis nos mawa bana Matete bas sportif à même moment. Impressionnant par rapport à maître Jobou. Bon, d'être à tous tout na mawa. Si vous perdre Moutou, Moutazan c'est quoi. Tu as un souci, Jobou a tiki biso. Malgré ce loi nature, Toyaki, Tozonga, Tozongi, Wanza Mamanzambe. Mais souci d'ara la montée pour moi, la chose a été Koufi avant l'âge, on m'a recouffaté quoi, c'est ça. Votre travail naïe, Azana n'est pas non. Bon, Aza frère, Aza ami. Tous allons bien, sans problème, sans rancune. C'est un destin. Nous avons passé à quelque chose de Okende. Donc c'est ça. Message européen sur le sportif, il y a une organisation, il y a une salité. Bon, message est là, photos sont toujours unis. Les locaux liés, le bureau, l'angai, le la moussou azakuna. Si tu as une unité, tu as une si tu as une c'est que moi, bolingo ezali quoi, c'est ça. Tout le monde bolingo Mobutu Chege Marginal, tout le monde va mettre, tout le monde va yanker, mais désolé salamité. Au jeu ba stratégie en ligne, on a bangoya, matanga mettre, ba mettre ba robunda ba yanker ba kuta na ba ranking. Mais jusqu'à là, on va dire 18h, bitumbe salamité ni des autres. Bon, ça m'a conscience. Tout soleil batunions tout, ça matanga place à bitumbate, place à mawa, place ba balela mutu atabundarate, et ça place à fête. Mututu n'entend on a bégé toqué ko les bembe. Il y a des gens qui ont des autres dépôts, Matete qui est à Mabé. Mais ils ont un bakala. Batouba Matete intellectuel, Bali, Batanen Basali. Donc, tout va avoir conscience. Tout le monde a image, Joala Mabé, Zara, Batokaraba, Matete Baba, Foiba Bundara. Tout le monde a qui met, on est au monde, tout ça sans problème, sans bitumba, sans polémique, sans rancune à Batunions. Merci beaucoup, remercie Banani, soutenir Bino.
On va contribuer pour l'organisation. Bon, remerciement ça pour la matete nyons tout, ba venir sur matete. Ba bien connu musu so ba sportif ba tep so mais fort poto les la noto jobo to se remercier ba nyons tout. Donc c'est ça quoi. Merci. Tokabona binoma. Tokabona binoma. Merci beaucoup. Très cher internaute, bana matete, ba play à matete surtout sur Facebook, partagez cette vidéo, ba play à matete. Merci de partager, merci de partager. Ok, donc continue l'interview. Oxy. Ouais, très cher internaute, donc continue l'interview, donc continue l'interview quand on est à la Navara matete, bomoni auto sali déjà, bomoni obosali, ba play à matete surtout. Nous nous partager vidéo, bo aimer pas jouer, les amis quoi ba soutien. Donc Kabola Mawa, bomoni quelques personnes aussi l'interview. Maintenant nous essayons donc tout Kabola Mawa, bana bandal, bana gombe, bana masina, bana ngaba. Je pense que c'est très important. Parce qu'il faut contacter le numéro de M. Zarawana, vous contactez direct. Pour vous avez une interview, presque c'est bon? C'est votre interview, s'il vous plaît? Fidèle internaute, on a on va te dire que va mettre, mais tout le monde va bien habillé. À la griffe à l'élo. Nangola, on va y aller pour voir Nazar, Nangola, Namoni Bilambote. Namona va faire des Kofi Olomide, mais s'il vous plaît, boss, les gars. Namona le sou Nangola à Panaye. Alors parmi Batambon, il y a Balamatete Nangola. Bonjour. Bonjour. Tout le monde y a Kabola Mawa. Naba maître, Naba Namatete. Vous avez un soutien. Impressionnant par rapport à Maître Djobou. Vous avez une relation avec Maître Djobou? Azalaï Maître Moro bien, Nanenga Matete, Maître Moro reconnu na Matete. Donc, être au reste Sangaluana, donc, on va saler tout le monde en a quoi. On tout le monde en lobby, bande comme Subalalaki, Nazoï Moitante, Nina Omona Lelo. Donc, c'est un Maître Moro, donc, Maître Moro bien quoi. Mais organisation l'équipe bien, grâce à Maître Zemanga, organisation l'équipe bien. Tu es là, tu es mon boulot, Koulouna, mais tout le monde est bien habillé, tu vas bien menacer le POT, et là, tu vas habiter. Ni ne rôle pas mettre augmenté, tu vas organiser ma tanga. Grand merci, grand merci vraiment, grand merci. Nous va l'organisation, mettre Zemanga, mettre Liboda, 12, donc on va mettre tout l'organisation bien vraiment. Ma tête vous me remis en actualité, donc Mitoro Mosala, donc ça l'a mis bien, donc ça l'a grand bien. Donc ce qui est mon ami parce que c'est que va mettre la organisation bien. Donc il y a des séries, il y a un moment donc nous dans Nicolas 8 ans on s'est représenté, donc ça va. Numéro 10, c'est que patron, ma projet nous allons pour la matete nabino, matete nayo, matete nabiso. Ma projet nous allons être patron pour la matete. Surtout d'Angola. Et les médias projet, les membres ya acoustique, médias trop le baraba projet. Donc par exemple membre robot maman yobiga, oza écran. Nous sommes le baraté. Merci numéro 10. Au profiteur remercie votre Otalayo, Otalami monde entier, à ton Congo promo, États-Unis, Etalayo, Paris, Etalayo, Belgique, Afrique d'ici. Bah remerciement ma dédicace au PSA. Ya, na pesi nous ma femme, Karine Bonzolo Ngobana, na pesi ba gros bisous, na pesi ba petit nanga tout ya staff bana balonga nzala, Patricio Manyanga, Rodriguez Kadima, Michael Izeta Lusala, na poto la musika, na bosenta Mokashi Diwazi. Na pesi Machiro, na pesi baya tout, ba aussi, donc baya tout, tous ensemble. Merci, tu comment le minoma? Ya, merci vraiment. Judoka club Japon. Na judoka club Japon va mettre Dago. Bon, nazo le la mingi po Jobo wasali trop na matete. Donc aznanga la robenga e baoba ya matete. Aza on a robenga pena baoba ya matete ko bimana na oraganti ya sala kokoro. Donc ala pena mettre mo wasali trop na matete. Donc tine le to za aba nganda mama Monique. To za pena pona olela. Muninga na l'équipe bien. Et l'équipe bien no moni matete nyonso eza basi quartier tout ya matete za awa kunda lokele baumbu mutoto batende kinzazi ngufu donc ba quartier tout ya matete za pena ah nous moni na ba play na banini. Merci to kabona minoma. Merci pena. Bonjour. Ya bonjour. Vous se présenter votre vote là. Bon, on s'est présenté dans ngeza gelo que sénateur wa bijoutier. Papa la José moi la Kitsaku bazula Koet. Tu es ya maître mais
ya catégorie deuxième bagarre pour Chobora na nzoto nanga deuxième bagarre on ira me playboy mais na jamais kili le maître mon colonel Koki to lele na Luanda to leli ma hôtel na Luanda o Luanda barakini o Luanda président bege o sénateur wa bijoutier basula koeti to lela ima hôtel ye roba mbela to lela ima hôtel président beka lobi on a Congo na Angola les gars journalistes to leli maître n'est-ce pas bien toto bimina ba image na mona ba na ngai mbena bimina image pona mboy pona Jobo ima hôtel asale belé maman Jacquina Chamukwale papa Rambo basula koet colonel na Rambo masanga tropé image zo mission sala ngonde ba collègue no ba sali ngai na le kana TV pepele playboy na Luanda na nenga bien madame Bengi kitoko. Merci maman Paloba, bonjour. Bonjour papa. Boni. Bien. Obi meta jobu bien. Wana vie na ngai ya quartier, vie na ngai ya banda, ya quartier vraiment. Vie na ngai nga mwana mai ndombe. Yaya de ba forme Flavien. Message rosa non pona. Non message à makaka. Vie na ngai te former kokoro na matete na terrain mai ndombe. Biso tozali. Dans na terrain mai ndombe vie na ngai former kokoro. Notangu na hotele maboye sanga pasi na ole la Jido boy. Na oyo kapasi makasi wana vie na nga ya banda ya makila. A former ba petit na nga belé na omona. Bande ko na nga ba komelio maître bourgeois. Na omona ba mikida. Na omona ba to belé na omona ba chudangenge. Le loro mapa jibe. Wana lève ya maître Joboro. Dans la leli fort. Jido boy, appelle Malakimi à la Leli, non, Kokate. Merci, merci, bonjour. 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 Comment est ta caméra? Bon, on a Dimitri. Na yema ama partager ma na ndeko pour mettre Jobo, à mettre Moboé. Aza ndeko palanga sali mingi na vie. Ya bandeko nanga o basala sport, ngapela na jidoka me biso kata pour la balle. Ngala mo amaindo me to kola ensemble ba ma vie biso landi. Donc azaka mo bo moninga la tira ma propre na lekana a petrol nga propre minga mais atadi pompage banini ba bilo mo abongo donc toi la blessing minga lo biate talanga na la voyager mais na beau voyager na zala a pour partager ma maître immortel donc ba kokoro tie ça na misu na biso. Merci to kaboni na mami noma. Merci minga. Bonjour. Bonjour. Bonne. Champion Prince. Champion Prince. Souvenir ni ozalanga ya maître Job. Bon, souvenir les amants est trop bon. C'est un frère, c'est un maître pour moi. Message aux amants sportifs. Bon, message des amants sportifs. Ah, on a loin d'Atoza et ni. Ndenge ma pe on a Congo, Kinshasa, pas à la ini. Merci. Donc abonne minoma. Nous procédons. Donc abonne minoma. Ok, merci. Également. Yeah, merci très cher internet. To continuer. Fabrice Mola, sponsor officiel. Moutunanga mon amoura. Karanez al bonjour. Ya bonjour. On s'est présenté. Bon, Mbote Maborotomo. Comment? Maborotomo. Maborotomo. Na loro fort. Ya solo amtema be. Osinga yo no amtema bet. Santé. Santé pepele pena ngolo. Bulondenia. Bulu pebule kene kitoko. Oza moko ba sportif minene nesonga na Maborotolo. Na nenga ngolo susu to ebite ni ko mosala. Na okipena keso. Oza moko ba sportif minene na Congo. Mais comment on a dit comment on a Maboroto? Et ça a boulot. Donc on a dit que ça a copité, ça a boulot ne me te même. Boulot on va pas na monde tiba on ngote. Bazoye ba to comment on te ka ozo konsidérer sport ko ba image. Na YouTube les gâté ba na Congo ba retourna to ba ba oni. Monsieur on a qui dit ba moi mon qu'est-ce qui senga na terre même. Na ngola na ega ba komba so continue na YouTube beti Maboroto mo o mona ma mutu na sanga na ngola. Donc on a eu pena baga na obunda ba komba la tiamé sur notre province. Dans na Lunda Nord, donc na ega dimanche. Donc ba image ça ba tu ba oso ngo ba omona ma ça na ngola. Donc na côté kate na ega boulot. Frère Maboroto na zara mona matete, to ega na compte ya sport, to olandi côté matete. Et Maboroto mon né grandi na kata matete. Mais tellement combo to koma mona commune nyonso poso na ke chango ba yamba na ke wapi donc na asu mona communauté. Mais pour star na communauté. Mais commune n'a pas place dans Botami na Koleza Matete. Donc on a pas makila.
toyamba émission mobima maborotomo et puis ça on a des événements bien sûr on a YouTube mais ben comme promo pour ça si ça monene c'est au na yo monde tête na mbala moko à la prochaine occasion ça bagareza moi émission message au contacter biso to yo sam sala impression par rapport à mettre Djubo sanga été wato solonga privé mais la contactera déjà bato sanga ni rapport na liwa ndeko wana pena c'est un frère donc on a pena frère so moni présence na awa donc on a pena mutu mona no considérer makasi Jidoboy pe à son en place au pays malgré tout bisengo mais na mutu maman maweza donc ça pena ndeko on a partagé presque tout donc il souci na mitema malgré tout besoin mona boye mais toi pena souci on a pena frère donc toi pena souci makasi yango moto sangani a biso tout. Merci Mamboroto moto c'est la contact na peut oser l'appel na yo o benga biso to sam sala est-ce Mamboroto mazara oya kala o to ebaka est-ce Mamboroto la quitter to amata très cher internet pour découvrir on après temps on benga biso ya merci beaucoup pour exactement mais Mamboroto moi ça sur ya kala te kola la kola muka makambo sanjaka donc na miti yo bazo pesa na Congo ya la gite ah siko ba pesa poza bango te mais to lobelango tant to ça l'émission mais na miti to lobelande liwa mona mai donc souci quoi bana mai tout boza la ini ne biso pe awa na nenga bangola to za ini to sangani biso tout ba maître ba playboy biso tout to ini to le la maître Jidoboy donc on assemble toujours bino pe boza ka bongo ini donc yango de to lingi merci beaucoup to kabone bino ma ya merci vraiment merci de ma sœur bonjour si bonjour boni bien oui meta job ah makasi wa vie na ngati message aux alango pour la famille na pour la bana tiki pour la liboto na en tout cas, nous souhaitons mes condoléances à la famille Maître Djobo. Donc, ils ont passé. Mais le coin de Djambemo de Achaliwa, ils ont l'homme et la kaka. Nous avons habité aux Aki, Banda Boutou, aux Leli, Maître, Tissukoto, Yango, et moi interview Moukier. Donc, on y a sur moi, ma tête, fait les kawa. Sur les têtes, c'est quoi moi, ma tête. Message pour la maître. Bon, bah, mettre ma tête, bien, nous comprendre que Anna Luanda, derrière moi, il n'y a pas de ça. C'est que bien. Merci, trop bon évidemment. Yeah, merci beaucoup. Yeah. Todo continuer l'interview. Fabrice Mola, mon amour, amté amala, mo dilo mampuya. Yama Rachel, ya Moussolongo. Pichu Mies en direct de Chine. Bon séjour. Bonjour. Bonjour, bonjour. Combo. Elsie Ongolo. Oui, maître Djobo. Si, c'est mon maître. Pardon? C'est mon maître. C'est pas sportif? Non. Dans un sportif, tout bon. La fois passée, l'année passée, Nazara Judoka, mais non, Nazara maître. C'est quoi la ceinture? Restez. Nazara Judo. La ceinture, c'est quoi la ceinture? Ah, ouais, bah, longue histoire, c'est quoi la ceinture? Mais c'est Nazara Judoka, c'est quoi, maman? Message aux alentours pour naïe, souvenir de madame en poney. Bon, bon souvenir, il y a maître Nangaï. Donc, nous n'avons pas si makasi, n'a pas si notre grand force, gros bisous. Bazaka toujours bango, bon. Ezaka likambeko et la moutounion sort. Elsie on l'a souhaité, bango, mais condoléances na bango. Nazaka biso se sali biso pasi, posa mettre moko o abiso à l'axe biso musala mo boye. Bon, après ça, donc, non, Gorolobate vraiment Naza dessus. Et les Kelanga dont je suis étonnée, hein. On a eu aucun problème, et ça l'air vraiment pas si makasi, mais Nzambaba télé na kimia, Tozaka toujours Tosaka Adei naye, Toza toujours Ana Luanda, Nzambaba télé, Aza toujours na kimia, famille naye na kimia, on souhaitait toujours mes condoléances na famille naye, même na groupe, oh il n'a pas na oh il est pas formé, donc Bazalaka Bango. Tu connais bien. Bon, mes condoléances na famille, donc. Donc moi le gros ça la soute le gros les la soute donc pendant mon déjà les qui dans Zamba sunga bon après ça bon toujours makasi oh elle dit moko ya matete moi na Joboro les qui a Joboro petite sœur à Joboro donc nyonso ya Joboro donc tozaka vraiment ba mes condoléances na bino dans des gros bisous. Merci très cher internaute trop bon manasuka to quoi pena manasuka ah bonjour mas combo il est rilunga les Yasser Arafat na matete na ngilima Jobo aper na biso venanga Ganani le kanani Yasser Arafat Yasser musicien o azali pas Fabregas na habité na minute so indeni azali pas Fabregas
abeta ba ibra ba nini bana matete ba ebi so ba ota ba image ba comprendre ba ebi nga ya uti obunga te na mwana matete ya original ya bomba te do balangilima bana matete anunga mongo kwenge bana batandu viaza pudi message nous allons pas mettre te elo saliga ke likambo kweli biso ba matete to sa apo mambo mettre joboro mettre na biso to sa ki na eme esali ke mettre tiki biso esali biso passe to si to se paye pour la to kabona minoma bonjour T'as la caméra s'il vous plaît comment on va mettre Bobby Bobby regarde vous allez mettre Jobu bon mettre Jobo moni il va mettre yeza non pas nga non mettre te pas nga c'est non ya na ngai donc ya na nga ma ba mutu te po ya banda ko moko to lali to la muki mage mabena malamu esala kambe anga pala na chaka no ki mettre ta no ya na ngai ya kati donc liwana e esalenga pasi donc to mettre njima ko melenga make esalenga mapasi mais na sepeli kaka no garçon ne ba ya basangani pour la mettre donc esalenga vraiment bien mbasi maiza te ka popo na ye eza pe pona batu misuma ekelega pe na mboka to sala ngo bouri donc nga senga te pona ye te pona biso ni osa se quality to sala ka likita bo mais esalenga be na kumisi nzambe esalenga bien merci boni kombo mashiko nyalo nyalo nazali mwa matete toye pona toye na matanga kwa matanga maître Joboro ndoko na biso ya na biso donc nyonso donc toye ko kabola mawa kwa biso na biso ba matete talaka merci relation lo ni malamu o maître Joboro sala o mon espèce na bika ndo défendre matete donc on a na bika maître ndo défendre matete donc on a maître ça matete donc pas il va mettre bien matete quoi. Et on toya vraiment tout ça ensemble comme ça tu matanga donc kitoko. Merci. Bonjour, yo rebi ozamona changu awe sana. Bon, on a venu à d'origine vena changu ya lenda ya Kuba étant que descendant de Titi Leva la pape de la Sap. Maître de Kinzambi motomabe na ndenga ba changu wa. Yo maître saper. Bon, maître saper binomo bo mona raga. Ba jaba botine déjà ba collection binomo bo zwara mingi na rolobate. Bomo na tozolanda o maître na ba mela ba boki te bokero na nenga mingi te ka moko oyo lola donc suki wana te ko landa te ko assister baninga ya oni britannique pona Joboro jidobo moko libota alayi oni mais mingi ane ko mela matrona changu so aye changu tozakana ensemble bon barai ba Joboro ba Panther ba Chikito ba chinois message on pour la sportif à Libanda bon topesi ba tunyoso na ba côté baza ba mboka misika na ba mikili bazala bomoko bazala à l'aise pona mamba matanga Joboro biso pe na Luanda toza à l'aise ni mobulu toyeka ko assister baninga bakufeli c'est tout Togo boni bien de kolanga très bien pelama bien de kolanga comme on a weri vraiment weri moi na matete weri kilumu merci ba souvenir aux anango ba souvenir à bien nous allons pour la mettre Joboro. En tout cas, maître Joboro, il va faire un abat. Vraiment, ça qui mouton et ça qui peut-être ceux qui vraiment que au salier ma baie ou bien qu'au sujet ma baie, le bas au bandier ma baie. Donc pour l'enfant, il va faire un abat. Merci beaucoup. Donc clôturé, donc maintenant tu remets la souka, il y a interview de Bissot le matin à maître Joboro. Merci à maître Zemanga. Merci beaucoup à maître Zemanga. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Chèque Marginal, maître Liboda. Ba mettre nyonso ya matete toza joute toza ensemble ba play ya matete ba mettre matete ba garçon matete ba kale ya matete toza ensemble to ko bona bino ma to bina suka to clôturer na play na ser o ya pembe o toza ne awa merci na tout ba tala biso et puis ba matete tout bo partager ba play ya matete na obo na bino te donc Facebook ba play ya matete vraiment toza ensemble na bino ba play ya matete na Facebook bo e mara page wana et ça ezama ko ya ba soutien ya ba la matete ba play ya matete ser bon bien bonne Bébé Mbia. Bébé Mbia. Oui. Maître Joboro azana ni pana. Bon, ça va mettre ma tête to ebana ki biso on s'atala la famille. Famille ça la moi bien, ce qui mettre solo azate. Faut que les laine ndenge moko ya bien, talaka ba souci. Les bien, bituma bimité. Bituma poni so ba ma tête na bolingo makasi ko bunda tete ngwela. To lela ndeko na biso ake. Donc photo za na kimia. Message de repère sur la bande de ba libane ba sportif, na ba bazana ngolo.
au message au lever mingi ezate bon toka na souci taka toka bola maona bandeko ndenge sala kaka ne peut pas ba musika ba bazui le temps koya ba ya ba bazui le temps koya te bon voilà ça que na 5 to les mettre biso to ensemble allo ba ngelo merci ya merci play elongo ya su mupayate na ba vraiment tout ya bala matete to mona rayo ozamba ko ya bala matete solo d'origine rappelez bala ma o ba otalo le combo te nga komona nga pena perifado donc l'un des bala matete parmi ba initiateur ya idéologie o toza ka 3 donc naza parmi les 3e donc perifado donc na sepeli na ba maître nyonso ba play nyonso ba fin nyonso to matete ndenge ba yeko kabola mana biso maramba boye il faut ça la mara trop donc to suka la awa te donc plaisir na biso ezaka ke ba yeko kabola mana biso na ndenge ba assister biso donc plaisir yango wana bien habillé message aux rapport sportif et vraiment l'équipe bien ba to bundi te ba soki te matanga te mutu kuta ko bunda te mutu pe kuta ko zoka pe kuta te pona mutu o akufina na za guerrier à part guerrier azana un grand judoka ngape na pe judoka ceinture marron donc judoka ya Ouragan kolanda route na oboyete donc aza collègue judoka kaka boye donc zota piège donc une fois chapé de Kinshasa donc j'ai goûté kolanda rando moni boyete donc Jobo aza collègue aza frère to kabola ne mikongo to latana ne bilamba donc ils a passe kolanda mambo ndenge le ils a pena passe to perdre mutu mo aza munene pona biso donc ils a donc passe pena makasi moi vite fait ba remercier na bato ba soutenir staff na bidon de boza 3 ba remercier pesa bana bato ba soutenir bino te na staff na biso pena nde toza boye na remercier na premièrement nanu bana matete nyonso na ndembe ko assister biso moralement physiquement bien que financièrement to bunda nanu mais simba donc baba union fait la force matete zarada oni donc aussi une force na bino pour contribuer pour soutenir idéologie na biso to to ke liboso donc mingi olobaka ezaka bana matete nyonso to azana ka Luanda à soutenir boule oyo donc matete bomoko donc plaisir ga yangwana et puis na osenga na bana matete nyonso to azana Luanda page Facebook matete na biso donc mutu nyonso pena il faut comme amina matete na biso wana donc azo solo la bien pour na matete donc plaisir yangwana pona ko olobaka yangwana merci to clôturer na yo ndeko za message ya merci tani un message oyo roloba pona yanga ndeko maître Jobo asa maître auto salana e to rumela na e to salama mebele ayi pena donc star leta oye o abundela nga trop na ndenge mama bilamba esalika pasi to ala mboka tole la maître na koki kutu te do roloba bebele mais na pesi matete mobimba mbote star leta na bino yeyo nsamba bilambo bolingaka sali bien komona na libota toujours ba chifesh oyo donc cher merci Fabrice Mola trop de car Odilo Mampuya hier sur London succès quand son mo finira Panama ba tout bolandi biso bana matete tout o bolinga biso bo partager émission oyo boni merci pena question par rapport à lui nana souci makasi pona Jobu wapi na idole na ngala lele makasi bandana ba Congo biso bana sportif na sportif judoka ceinture bleu ya maître Wilson Betoko oye bien la kacha matete ebi wana grand maître wa sali biso sous judo na mboka ona Ouragan na lobebele te na lele Jobu na machette mais ana zangi macha c'est pembele zeme na cheka jekize merci pena félicitations au soda makasi na Luanda bomboni soda makasi moto gashi na Luanda yo basi kwanza merci tokabona bino mawa boni yango Combo Unitel champion Unitel Neville mon vrai nom c'est Neville message Obi message nous mon message nanango izaka ya solidarité Dieu la vie na biso ndeko na biso na ninga normalité to boyi mama ba o simba e kangai Olanda yo journaliste biso to ba yanki to na de na ninga calme ba yanki bazawa ya calme ba champion bango ba yanki bango double fight champion o ba yanki bonjour double face basi kwanza matete toujours kinchaku matete komanda bia zefo na yebi double face na Luanda na kanga pona dai ya maître ngai double face oni boche pay bituba bimite boche pena pay pena kimia double face azana sa musala komanda zefo na salaki double face osa ngona kwanza musale salama bo ba pété na galon nazo pesa ordre si ya calme to lele pena chito panjana
biso na ebima te mpo bana shikwanza baza awa bato apres nzambe shikwanza so bosali mokili na yo merci mpona maître kimia pena kabona bino mawa tokaboli pena mawa etake bana matete susi nazolela oyo nyonso libota ya maître oyo akufi oyo mutu to ayebi penake maître jobo akufi na matete oyo mwana matete ayebi double face yeyo mogoso oyo ateka esudiamba soda afrique naza lisusu awa omona ngai nalela ata démonstration moko me misu na ngai eza pena so bor ezala merci fidèle internaute pour comprendre l'ambiance c'est là na bangola ba yanke ba maître ba sportif et que ndaka nango bongo biso zakana bango tuboni ya papa Mexico komona nga dodo médiateur matete so ya Maroc o ba yebi susu to saka toujours maizani tozolela ka maître yebi papa tolela maître na ndenge calme ezali donc je crois que kuna pe calme ezali donc to saka tolela maître yebi ka itake bana shikwanza élément oyo ya moto gaji soda makasi oyo toloba so zawe nunga yo capitaine na shikwanza donc c'est que ça ya calme na ba massa partout Angola à l'aise donc qui m'a bena CP merci to finir na yo message nani ya mokili CP de ata memoni ya sigura maboko mokili CP po na mingi ba po ya akufia sa ya ngai jobo lisusu donc mato na Dragon Fox mwana suka o jobo abenga sigura maboko yo bendela bana matete même moral toza ya kimia bana matete même moral mettre na lié na machette mais na moi so na bisa machette et PC10 bakolo ba boîte ba moni ça bien te mais na pesi sumbote na mettre des balles wana mettre o jobo abenga rasu ya suka mettre des balles zo ambote no ya zigwa maboko bendela bana matete yo susu. Merci tes chers internautes, tu comme na suka émission na biso bo partager et ça biso bien. Merci à télé internaute tout. Merci na Rafingi nous Orsi de la République. Merci Orsi de la République pour na Marambutu et puis na bala ba play tout autour la biso roi Bilamba, Weston Chifundu, Chino Ikomo, Banoro tout et milliers. Merci pour l'opportunité. Gibson bien avant mes condoléances. Gibson bien avant mes condoléances. Famille bien mes condoléances. Merci. Merci go. Chico. Oya